Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe. Lola, Ezofuta, Simananto, Yakoloba, Kenzamba, Boeto, Koye, Lissusua, finalement, Sazo, Serabiso. Un grand merci à Bande Onions, Tobazo, Landabiso, Bastena Abiso. Là, je vois notre papa, le pasteur, et fait Amicia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Il y a Philo Moukoya Motema, il y a Bivin Sedom, depuis Londres, na maman Gisèle, Luke, le Motema, papa Emmanuel, à Boston. En tout cas, la famille de Homobi, na mon frère et mon beau-frère, Bivin Sedom, na maman Nabiso Gisèle, Lukelo, nous sommes de cœur avec vous. Baoutiko Bungisa, maman Nabango, Awana Kinshasa, Nzamba Lola a consolé Mite Manabino. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosukisi, les mains ne triomphent jamais. Lola, Ezo Futabiso bien aimé, toujours na cadre à informer. Lolo, Tozana Moko, Yabakuluto, Boseperana et Makas, Nakomo ya frère Max Menga. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, de Kalvin Béa, Shalom, la Balanzambe Nyonso, Bozu, Libagua, Kolandabiso, Nangongaoyo. Na contexte basalana ya concours, ya ba jeune talala. En tout cas pour moi ça n'a pas de soubassement biblique. Comment ça, papa? Oui, je vais m'expliquer. Je suis pour qu'il y ait des formations, par exemple, pour les jeunes ensemble dans les ministères. Dans le ministère, nous avons l'Oyembo, nous allons encadrer, nous allons enseigner, nous allons comment là, je suis d'accord. Et d'ailleurs, on félicité. Na félicité, na habité comme organisation bango ezali. Dernièrement, j'ai aimé basali studio moko ya munene. Ah là, je suis d'accord. Là, je leur dis félicitations. Studio moko en tout cas sophistiqué, très moderne. Là, je suis d'accord. Pour la nini, les lois de milliards de chrétiens, toi qui n'as pas la boutou pe moi. Tout ce cadre est bien pour l'enregistrement, pour que nous fassions des clips professionnels. Maintenant, lorsqu'il y a un enfant, pour la studio, pour ce qu'il a fait là, en tout cas, d'abord organisation. Car pour la studio, en tout cas, responsable Zamba Monaï, Zamba Pamboulaï, là il a notre soutien. Pour Nanini, il vient répondre à un besoin. Besoin de faire studio moi c'est mandat comme au monde était ndeko animé sur misolo nae ayeko sama mususu mais investir yango pour la cause du royaume pour que ba yembi na biso baba sala misala na professionnalisme nyonso là il a bien fait et nous bénissons l'Éternel. Mais quand on a besoin partager point de vue na bangote ce qu'on l'a dit contexte ça qu'on ndongwanati ça compétition. Or nous avons tous les animateurs et la télévision. Mais chacun de nous a reçu de la part du Seigneur une grâce qui est particulière. Nous avons parfois comme ça, comme à la 9. Dieu n'est pas impressionné par la voix. Ah bon? Dieu n'est pas impressionné par la voix. Oui, ce n'est pas la voix. La Bible dit que tous ceux qui respirent, que tous les chrétiens, Psaume 150, que tous ceux qui respirent glorifient, louent le nom de l'Éternel. On ne nous parle pas, voilà, pour louer l'Éternel, pour le célébrer, il faudrait avoir une voix limpide, il faudrait... Non, et ça m'a bête, mouton, ça la voix bien. Pour exemple, mouton, avec guitare naïve, et non, on a pas nom, et ça n'a pas bête. Mouton, ça n'a pas soyé, mais ça hors gamme. Mais ça m'a dit, moi, je veux celui-là. Ah bon? La musique chrétienne fait ça, que ma musicien va arriver, on m'a tapé. Abima pas à cartonnant. Naso kenende kolanga. La lingi makamo parce que tous autres la lingi comme ma voix. Oui, la lingi to so le meilleur. Qui to si tu te meni angola makama kibonzambe de quoi. Je sais que mbaile qui to ça que mission à digital de Koremi. Il y a des gens qui ont appelé comme toujours ko finga. Il y a moins nga sur okota makama. C'est parce que tu m'as posé la question. La respect na yo, mais je n'aime plus puisque évangile na Congo ezandengeni. Soko bimisi bato mi chopo. Obimisi batu nyoka muselekete to ba gloire à Dieu ah pasteur wana za danger c'est ça évangile à Congo soki ba kusu ba zobi ba nzoto soki mwasi ya bato to moni muselekete zobo ou bien ligoro do na sexe ya mwasi ya bato soki par exemple oko sukoli mutu oteki ba parfum consultation prophétique $10 $20 ah wana to ndima mais surtout votre bien est-ce que le pasteur Richard Azosala que dit la Bible par rapport à cela? Que dit, tu as interrogé ma commis, Max Alaxini. Qu'est-ce qu'il y croit? C'est ça évangile au Bameme Libiso. Mais nous, tous sur le niveau à la tête. Dieu n'est pas impressionné par la voix. Que voilà, on a yebi bébé, ba danger.
na yebi bango na kati ya mboka oyo mais yango nde ebandisaka nzambe te yango nde esalaka te ke nzambe atelema abe oh gloire à Dieu vraiment I do appreciate it congratulations oh, this is my son adulo nzambe en anglais it doesn't care etali yango te nzambe aza na besoin ya qualité ya vie na qualité ya vie ya moyembi nzambe aza impressionné te pour yo mati danger balobi ah omoni yo papa depuis quand na mboko moi je suis pour qu'il y ait des formations na bajeune oyo bazwa dans l'automne dans les ministères baba encadrer bango bayeba éthique déontologie bayeba comment gérer le succès comment gérer l'élévation comment gérer les sexes comment gérer comment je suis pour ça mais oh que totelemi biso toi toteli totala babi toi pas encore tu as chanté mais là patati patata là boyebo et puis est-ce que ils ont qualité ces examinateurs là sur le plan spirituel est-ce qu'ils sont qualité sur le plan scientifique ils ont qualité sur le plan scientifique sur le plan spirituel nani atie bango juge nani atie bango arbitre s'il faut considérer là nga aza produit ya ina bien que nga nasali musique te mais nga nasali animation culturelle et développement et la mémoire dans la deuxième licence moi j'aime la musique nayebi okoma nzembo nayebi oyemba lokola bandeko ebele te mais okoma nzembo nga nayebi nzambe apesanga nayebi te mais nzambe apesanga likabo wana alors tanosa mémoire na nga na mpona nzembo afali ipupa orgazi nasala analyse dango ah frère Max ndenge nini naponi nzembo ya orgazi ya bo bayebaki te objectif ni banaye kovise tanosa mémoire na nga na nzembo ya orgazi afali ipupa baya mémoire baya soutenance dans la mémoire dit que dans une distinction et par la grâce de Dieu j'ai réussi à épater les gens maintenant comme la première qui domine la musique ce qui m'a peu professeur te ya animation culturelle et développement on peut s'en aller professeur peut ya domaine ya musique tu comprends grâce à l'animation culturelle et développement la ina mais puisque la première qui domine la musique eux ont filière na bisoté en principe. Mais comme animateur, on ne peut pas aussi m'empêcher. Il y a aussi l'analyse scientifique sur Nzembo Mutosongolo Pakala. Alors, département reprenez la nani. Professeur Oyo, Azanani, spécialiste. Professeur Azali, spécialiste. Azali outillé, Azali qualifié. Quand la Bible dit ajouter à la fois la connaissance, dès que ça se passe là, ça devient une compétition. Puisque ça devient une compétition, il y a des normes, il y a même ces examinateurs là doivent répondre à un profil. Lequel alors? Non, le batteur quand même, le batteur peut-être enseignant comme un donneur de leçons. Essentiel pour que les gens comprennent. Les alliés importants, mais il y a un objectif. Mais donc, contexte que ça se présente, ça c'est mon point de vue. Nazali donneur des leçons, mais je suis en train d'analyser pourquoi. Puisque ma présenter des médias, tout ce monde. Maintenant, je donne mon point de vue. Comme je le disais là, dès que ça se présente, contexte, concept, plutôt, dès que ça se présente là, là, biblique. J'ai cherché le mot, je l'ai trouvé à l'église. Tout le monde est là, le mot Salman Moukile, Salman Boyebo. Biso plutôt ça, dès qu'on transpose dans le milieu chrétien, tout est qu'à battre, mais la biso pour la Boyebo. Là, on a été. Bon, dans la place, il y a un zambété, mais dans ce monde, que sur le plan, je suis pour un peu encadrer des jeunes talents. Tout est aider Bango, mais la façon qu'on aide Bango est allié belé. Mais on a boya. Dans ce monde, que ça n'a pas de soubassement biblique. Que là, Télémi Awa, Jean-Jacques Awa, Alvin Béa Awa, John Fomba Awa, Pasteur Richard Awa. Maintenant, Tolu Kanani, Tolu de best. Tolu Kanani, en d'autres termes, c'est quoi? On est à la recherche de quoi? Ou bien de qui? Dans la recherche, the best singer. C'est-à-dire the best. Donc, Tolu Ka, Mouto Yembi d'argent est pâté. Ça na voix bien. Ça na voix bien. Ma studio à Sayelinzana. Bon, ma belle,
kokotia c'est pas ça comprend kokotia studio na ikoya par exemple c'est pas ça concurrence moko c'est ça que moi je ne voudrais pas bien non na bien nazo boya ndeke mamwa nzambe un jour tout ça peut miss na église alors nali tokende wana c'est que jour tout ça la peut concours à miss beauté na église totala babiso so 15 sœurs totala sœur nini aza na nzoto ngebu tosala yango mpe et ozo tosala mpe na l'église concours ya sap bafrère nini basaper bapaster nini balataka danger nomona eza kaka ndenge moko tosala concours ya sap concours ya miss nomona ezokende ndenge moko nga nomona te ce que Dieu gagne ça c'est mon point de vue ce que Dieu gagne tant tosala compétition tozondongwana tu sais d'abord tant ya compétition nga mpe loba lelo ngai nze monina oyimba auna epate tu vois d'abord c'est la chair vraiment nzembo nini yo mpo banzembo nini tu vois on laisse plus l'esprit tu vois tant ozokende concours y a un comportement adopté tant okende compétition y a un comportement adopté soda kendaka na guerre aza na attitude na ye nde na okenda wa boye okobima liboso nanga soki ya bomanga soki nga na boma ye eza ndenge moko wana yango bake mpo na ngai nabi pour le studio non là vraiment nayebi te le frère là responsable wana ndeko atiaki bambongo nayebi ete mais c'est un frère aza na besoin prière na biso il est venu répondre à un besoin pour moi na studio oke ba studio moko ya boye mais frère nde na mona na TV mais c'est quelqu'un que nous devons bénir. Là il a réussi mais côté nega ya concours wana ya compétition ya kondongwana même ata bosala à travers le monde là la zone mona un jour tous la maintenant qu'on nous présente concours Miss concours beauté concours basaper papa ngana na grâce nanga ngana na grâce nanga sénateur Jean-Jacques Kabea qui est notre né na musala oyo ye paza nani ye paza ngolu na ye yo paza ngolu na yo tu vois donc ngana otiko koma yo te yo mo na psychologie balobia chaque individu est individuellement individuel professeur Mpinda na ça kufa papa watakisa biso na département d'anglais dans institut pédagogique national abi chaque individu est individuellement individuel yo ce qu'on ça balobi je connais le projet que j'ai formé sur toi yo roman nzambe abi que le projet que Dieu pour moi eza ngabat eza ndemona yo te ce que ton nzambe benga na loyembo moi je peux pas chanter comme toi komatala na komata lokola ngani nani wana ta donc ngana msu nzamba suka na nga na toi na nga mais na toi na nga nzamba sani nzamba za ko apprécier yango parce que papa Max nanga yo zolo ba boke eza na biblique te papa ndeni ni bazolo ba papa mais bible zo ba que celui qui sait ce qui est bien et qui ne défait pas commet un péché bandeko wana ba yebi bible ba o bazali net que ba dirigeant ya nini wana ba yebi que non eza bible alors pourquoi bazo sala on bazo ba te que bazo sala masum papa c'est on na mboka na biso on est tolo ba boy il y a des gens qui vont nous ingérer. OK. Il y a l'arabe. Azana nini. Azana nini. Et puis na orgueil mususu bandeko mususu balataka. Bandeko mususu balataka. Sunzamba selu mongo. Tu vois, c'est ça le milieu chrétien. Mais ceux qui na yaki anabi bravo, ils vont ça frère Max merci. C'est ça l'église ya Congo. Donc moi je n'ai pas accepter. Non mais look non, moi j'aime ça. Na sala ngombe. Sauf si nous avons la ligne, na bevénement, c'est ça mon look. Mais nous sommes donc, comme pas so bimi sango boy, n'attendez pas que tout le monde t'applaudisse. Moi je t'applaudis. Mais nous sommes à Alvin n'a pas rien. Nous sommes c'est comme un Américain, c'est beau, tu vois. Donc tant que tu es loko, bazon dongwana, papa na. Est-ce qu'on comprend qu'on dongwana? En d'autres termes, mes abou, oui l'année. Puisque la finalité c'est quoi? Qui est qui? Un gagnant, the best. Bon, de quoi bimi the best wana. You can say nzambe pas bioza the best. Au toucher pour moi bien. OK. You can say nzambe pas le bien lokola bango ba ponier. Nzambe pas le bien à ça the best. Obi comme tout la plus exactos à pragmatique. Obi besoin que vos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Tout bastos à pragmatique. Paix à son âme, je l'aime beaucoup. Papa l'aime mon autre. Si le papa l'aime mon autre, elle se renzoie. Ayemba papa le molo mais tala papa wana misala banzembo bakoma misu ba bazakende na lokende aussi maman Micheline Chabani tala album wa bimisa maman Micheline Chabani papa lelo maman Chabani bolongola ye
longola ye. Mais maman na soka so yemba atati lelo maman na yemba lelo ah non papa maman na so yemba lelo ma Michel Chabada yembelo lelo attends vraiment c'est capete donc ende non parce que maman na kanga kini na mais soko suye mais onction maman nza maza vote je comprends soko suye na lolaka nde so mongo tobaka olandi maman Chabani na lolaka opesa mokongo okolongola yete tu vois alors nga na soko éviter que yete ko taper l'église tu vois un peu souci là si je comprends ce qui compte na musique chrétienne et ça vous en avoir ya bien té mais ça na nzambe ça na onction ya nzambe c'est à dire que na ndinga on met musique oyo tabusu habité est-ce que tout le va bien te nzambe ka yemonda yebi mais na yata soke eloko yo d'abord eloko bosoba ke likabo o nzamba pe nzambe ne mutabenga na lotomo c'est Dieu qui appelle donc nzamba ki pana ba talent o ba ki pena ete bazokende nzambe ne mutabenga biso na lotomo pe tant nzamba bengi biso nzambe pa tiaka ba niveau ba level emso papa za level 2 oya oyembela na ye level 2 asuki na level 2 nga nzamba habite max il réfléchit trop so na tie ba ni na likolo atie max ka emso tinga level 1 nzamba tingana yo maestro 9 eba tobe bakulu matope wana bo otuna est-ce que zani loko awa to zani loko te bakulu matope azoye na mwa classe dans so Sylvie asa je crois en Allemagne Sylvie Mbelu Mutombo so zo yemba ayemba pe mona cool so zo yemba otuna oyo eza aussi même sero aza pe na mona bosa kombe kiminga basane bele wana so zo yemba bi engaye yuso meko sa yo meke la lokola ye bwela mai tu vois donc nzambe donc ce qu'on nzamba lingaka nde diversité wana on diversité wana ngaza level 1 yoza level 2 yaza na 3 et par nzambe pe ozala pe ozala organe obino pe organe mais nzamba sepele no obino bobaye na bino yo kanisi ke bato bayembaka Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu a et ba nzamba yoka bango te ata ba vieux na biso ba sa succès ka ba shi wanzambe totikana ba vie kabachi wana ozi mama moko boyo nzambe na deliverance sopango yana yonza azonela azona problème na ye yo oya pe la guitare odolanda tomona mena l'église oya pe la guitare olanda ye mais azo nzambe na yo ba nzambe yo ka été nzambe yo ka bato yo bayembaka na banote boye je suis pour parce que soit la musique nde to définissant yango combinaison de sons d'une manière agréable d'une manière agréable ce qui est agréable pourquoi nabo otia à l'oreille c'est comme ça tozwaka na bana mike là selon le monde te définition évolue parce que ce qui est agréable pas nanga et on appelle désagréable pas non il y a la musique combinaison de sons d'une manière agréable pour moi ça mongo soki ba musique na biso wana bo atam sino ka ba mabeleli sa oyemba boka ba to zimba na omongo omonake eso emuri ko memayo à cause de combinaison ba son wana bo mais soki mutete na betere belange lobote kaska son bete mais moi ba yaka soki kaska son zo beta tu vois c'est ça un peu la musique alors c'est pour dire que nos bien-aimés dans le Seigneur nous les aimons bien bazala ba projet kitoko ça il faut reconnaître bazan ba projet kitoko ils ont de moyens et nous bénissons l'Éternel mais reste que bakoki soko réfléchir autrement baso biso quoi bénimité baso biso to ko bato ko combattre des visions baso biso to le ko batumo yazala gabwe bango musala boye te banalise okola obosalala alors voilà produit ni la comment mémoire banga ba nous poser la question de défendre je ne peux pas empêcher na Félix Oisé quoi à la mémoire à critiquer paix je ne peux pas empêcher na ndeko songolo pakala à mettre la vie na une considération na ye je ne peux pas l'empêcher ça veut dire que l'église a comprendre que tozaka na tante amen na plus exemple il y a pasteur moko aza limité
et ça les soumis. Tout le bien selon papa. Bazar a idée. Bazar a moyen. Je bénis le Seigneur, je bénis notre Dieu pour l'excellence moko balingi ba mema. Mais qui n'est pas biblique. Pour le souci à innover, bazar souci à mema mon peuple à sika l'évangile. C'est une très bonne chose et nous pouvons qu'encourager. Mais concept, tel que ça se passe, nga naza nabinga, naza nanga individu. Mais yo ozala d'accord, pasteur oza d'accord, de msupe d'accord, mais ngai na banalise nanga na lolenge nanga omona makambo nazomona ete babimi l'évangile bazwi makambo ndenge tomona na mokili bibwa ya bumbu ya livulu ya mbanzalemba boya toluka the best boya toluka meilleur et puis meilleur bon tokote ya studio nesika songolo pakala et nalingi ne nga aza baide mosu na opesa bango me nakoloba te yana baide mpe na ye kopesa bango po je suis un penseur, je suis un concepteur et likabo nzambe apesenga nga banze mosu eyemba apesala succès ezanga na koma me tuna nzembo nini na oloba te banze mosu eyembama mpe na milia bachrétien eza mpe succès nga na koma tuna nzembo nini na oloba te baactivité mosu mpe salema awa na mboka oyo na milia bachrétien batie babanderole concepteur ezanga ngab nanga bulanga buliste ezanga mais na tika koloba te eso ba nesi ko na projet mobo na na pesa ngo ministre de la culture je rédige un projet na pesa ngo je crois que d'ici samedi nous allons reçu le ministre de la culture j'ai appelé le service na na pesa bango projet wana eza likabunanga ya ministre Ezras Kambali ya culture akufa te azali pardon azali Atina papa Ndombo Petum. À l'époque, on a eu professeur anglais dans le collège, mais pour révérend Kim. Dans un projet, moi, Yuka Sango. Le vieux Ndombo Petum, il est venu me chercher pendant que j'enseignais. Ministre de la culture a besoin. Je suis allé là-bas. Je suis allé dans ce projet. T'inquiète. Je suis allé dans un projet. Je suis allé dans wana eza likabo nzambe apesanga nayebi nanga oyemba lokola bango te me nzambe apesanga likabo ya kokoma banzembo nakozala lelo ata ba 1200 naza na bakaye parce que yo oza contre bango tellement kokoma banzembo oyeba na okoyemba te okoma naoki te na bino boyemba te me nzambe aza nzambe amystique omoni papa Mumbai alobaka ntango aza na bomoi il m'aimait beaucoup biso ndo tofa mutu mosu ozaleka otea compositeur ye likabo esuki vie nani akufa vie na ngai nani na ndolinga mingi mpo oti lutumba simaro ye mwana ndoyemba nabetelo nzembo ndoki mais papa Max ndenge ozotelema bango ke eza biblique quand même l'excellence vient de Dieu non esenge biso mpe tomo excellence na makambo nzambe. Je suis pour l'excellence, mais la commission studio, papa studio, on a habité sur la neck. Mais les frères là, congratulations. Oh, mais non, ils ont mobangé. Je suis, tu vois, j'apprécie et je dis gloire à Dieu. Merci bien aimé. Nabi Kombo a été héros dans l'ombre, Ouattaba. Nabi Kombo a été, mais c'est un frère. Aussi, Nabi Kombo, nous allons prier pour lui. Nous allons battre là. Azaba boule. Azaba boule ya bien pour l'évangile. Mais quand on wana ne ponanga, il a échoué. Wana ne ponanga, beti libanda, même si na mona même nanda et pas langai. Je veux me bana ba sepela na ngo ba otala. Non, il go mettre le ressort ba sepeli na ngo que nzambe pas sepeli na ngo. Parler ngo ba nzamba za contre yango. Je veux pas dire que nzamba za contre, mais je pense que cela n'a pas de soubassement biblique. Ça n'a pas de soubassement biblique, papa Naobi. Toi, tu es un garçon intelligent, Elvin. Il a vu ce le concours Miss Beauté dans l'église. Na Miss Beauté, tu sais, une église. Nathan Lucas, sapeur, meilleur sapeur dans l'église. Parmi les pasteurs. C'est la même chose. Frère, c'est la même. Ils ont rendu le numéroté. Et un jour, tu vas passer dans nos tambours dans l'église. Zamba Tony, yes. Tout le temps, nous tambours bien. Na wana pe. En d'autres termes, sur le match d'autres et ça qu'on nous voit et ça concours, et ça les tests, et ça les compétition.
et sa compétition. Quels sont les arguments, quels sont les éléments spirituels qu'ils ont dégagés pour juger les éléments spirituels au dégagés. Quels sont les éléments qui prennent en considération? Les éléments spirituels. Et ce que même, est-ce que Bazali sur le plan scientifique? Sur le plan scientifique, Bazali outillé, Bazali qualifié. Sur le plan scientifique, s'il faut considérer la musique comme étant une science, même nga, bien que la tanga na ina, nga sa musique ita. Si bazunga lelo, na mamba jimi na boya langa, na boya. Mais si par exemple émission mozo ça les mabo bien nga, na yiko la principe animation, na yibi no sala ngo bien. So zunga le max qui n'est ko inspecter. Orphelinat mo na bibwa, to orphelinat mo ko na Kasavubu. Je suis un assistant social qualifié. Non, ça l'ango bien. Pour la yécolia dans la classe. Dans l'Institut national du travail social, non pas la grâce de Dieu, n'a maillé la nzambe, dans la classe, dans le bêta, bien pour. Bah, yécolia, c'est un problème, tabi Max, bravo, d'utopie sur distinction. Donc, je me dis, dans le domaine, on a une idée, on a tout dans la batte. On a une musique. Elle vit longtemps. On a une lettre sur la commis, on a une narrative sur la batangita. Jamais na rotinda te na tout na moto. Est-ce la commis bien? Yo mo ba français yo comme bien mon frère. Yo corriger na. Oh habité. Allez, passer Richard, t'as nos lettres, on a combien bien? Max pose en littérature. Voilà, on appelle ça que corriger. Après na pas na bimita ba mo na yo ba muninga. Mais bien que côté qui laboratoire. Donc bon ça na ba idée à bien, mais qu'ils acceptent. Babi ba tout ça bien. Ça bien. Et Seigneur bakatango to ekoba. Te ba okatango. Bakata ba système na format wana. Tande na bakata madja. Na format wana. Pona nga. Et Seigneur bakatango. Pesa ko ndungu wana. Eza ko ndungu wana ti. Bon, musique ko ndungu wana. Na oboya nde ko ndungu wana. Parce que musique chrétienne papa, eza likama talent voix mais il comme onction le konza macheka tu non, on peut pas s'improviser. Il faut nous amaber non. On peut au milieu le même le pourquoi l'église a un problème. Parce que tu as un costume bien aba français bien. Puis ça qui moi la pasteur alors moi papa nenga teaka lobi papa zate pasteur yande ko ça c'est ça le problème toujours dans l'église awa et nous nyonso il faut nous amaber nga. Nazo voulu dans le secteur social. Je suis un assistant social. Mais la banane boula nini. Kala. Tu l'as dit que t'es dans ça la bien t'es. Ben c'est un site mauvais alara. Bah faut assistant social. Na que yoko là. Nous avons pas l'accent que non yem tabenga ngabi po yeba on la benga ki bon. Na premier cycle pas. Na peut se distinction. Malgré ma charge. Et puis tu vois, tout ça, et puis ça vraiment c'est l'appel de Dieu. On ne peut pas s'improviser Mouyembi, on ne peut pas s'improviser pasteur. Tous ceux qui se sont improvisés, t'as des dégâts tout le monde. T'as des dégâts, tout va s'improviser. Pasteur, mais la légèreté, mon soranaté. Pasteur, mais il est vulgaire, t'as le langage d'ailleurs. Pasteur, mais on commis ça, un pasteur a gagné les réseaux sociaux. Abi on l'a dit danger ou bilo ko ngana zoluka te aso kumi sande ko wana po lati abi bilo ngana zoluka yango église kufi pour l'année il s'était improvisé comme tant peu ko sarabi sauter les temps ko sarabi sauter 2021 bout tasco carton rouge ce qu'on a matin sipso bilo na omona ye azala bilo kama lelo mais nzamba yeba zalande bongo porte-parole musicien, il a un langage tordu, il a un langage débraillé, il est terre à terre, il est trop vulgaire. Pasteur, vous comprenez, un homme de Dieu, papa. Et heureusement qu'il y a l'église Nabiso, l'église catholique, il serait remballé, chassé, excommunié. Donc, batinde ceux qui wapi na bepumba, batinde na boteka kuna, ake no vanda na mokoto kuna na bwende, batinde kuna. Mais comme l'église ça va bord na bango. Et puis nous avons des chrétiens qui ne sont pas enseignés, des fanatiques. Moi, pasteur de cet akabi, mais nous,
déjà kala j'aurais déjà quitté. C'est pour dire que papa ma problème na pasteur na biso wario tondenge nini papa attendez na zolo bape abo nous avons des erreurs à frère Max biso pe batwa la biso ba remarque ou bien frère merci j'ai beaucoup aimé merci moi ngana c'est moi dans Canada so simbi ngana ba critique non ga lengi poisson sanga na nzela non lengi pendant non je suivi ton émission là tu as mal parlé papa ok non on va de Pelvin il faut que nous rebondissions je suivi là maintenant c'est bon vous savez c'est à dire que pour l'initiative est bonne bazana ba projet belé il faut soutenir on la prière bazana biloko belé tozanga to ndo luka ba vous avez réponse na ba préoccupation belé tozanga nango ba vous avez réponse na makambo belé biso to luka na église mais basa la bureau est-ce que l'on a proposé basa la bureau moko boy un bureau stratégique. Ok, basa bureau mon stratégique, batia ba bouliste, bana nzambe bazana, bameka mapona laboratoire. Soki bimé kembala moko, wala ide na repesa bango. Papa Max to comme na so ya émission na biso. Bando bataya biso, bataille sa biso ba pasteur, nzama qualifié ba o baza qualifié té. Ato za na voix ya bien té, oyemba bien té ozana na batalent nzama ko qualifié ato molio pe. Atu onction kati na musique religieuse ezali comme ya ozana batalent te oyemba bien te voix bien te mais nzambe na non c'est ça bi bongo te ti parce que par exemple ba musicien musaba bima la na voix bien te on comprendre ngate avantage ya nzambe si nzamba bengi yo akotie yo c'est ça avantage ya nzambe si nzamba bengi yo musala moi je connais des pasteurs akoma kata na G1 na inikel ça va être le français il y a loka moi je connais on se montre souvent na 4e to 5e littéraire to 5e coupe couture to 5e soki na nini biochimie mais nzamba benga bango lelo sa simbelo mikobo batbazo lela ça veut dire que onction na robete malamu wa nzambe zani so nzamba benga o qualifier yo akotie yo akotangisa yo akopesa ba capacité pour comme important comme ça merci je suis pour l'excellence tout c'est l'ensemble une excellence ça c'est tout à fait normal dans moi l'église sonorisation ça c'est la médiocrité peut-être bazangi mbongo nzambe ça bango makoki ba sa sonorisation na bango et comme un niveau moins bien je suis d'accord mais et le konga la zone on naza nango d'accord té likambo ya compétition likambo ya concours nga on a lingala kondongwana bowe la nit bazubuelana mais je suis pour organiser ma formation je suis pour la formation pour l'accès ba jeune wana ou bazo dans les ministères nzela lo yembo comment un artiste sengeli à se comporter comment ko yemba boye nino ko sala comment ko lata comment ko bimana miso bato là je suis d'accord mais que comme eza ndé moto sa bitumbati allez abitrabi parti boum la betche pour betina les akande mo ezo salemana to migempe ko sala lecture ya makama kibonzambe musalo to salaka lecture nino ko sa na musique chrétienne na makama kibonzambe to moni ba makamo ebelezo innovation na kati ya musique religieuse quoi ba clip bien ba danse suspect côté na kati ya clip religieuse zo monondire ba danse mokili ba danseur makamo ebele lolo pe ba concurrence ya ba talent chrétien réaction na ko zane lecture nino ko sala papa na tikeli autant ce que ça nga bien avant que tout le maman nyonso na royate ah bon na royate puisque amoni lelo de Calvin ce qu'on peut si point de vue na yo on peut si lecture na yo regard na yo par rapport à autres mona ya la sarani azam tumabe amutema mabe puisque donc il y a un mona qui était na be mission comme Zamba benganga na musala ya évangélisation près des enfants en situation difficile dans un orphelinat na même malam na le belaka ministère oyo pourquoi puisque
nazomona boni ezopambola bana bazozwa esengo, bana bazozwa kimia, mwana yebi tata te, mwana yebi mama te, bino bopese kombo, bopese date de naissance, mwana komo kende classe, mwana zwi esengo, après moment mwana santé comme normal, mwana yaki incirconcis, ayepa na bino azwi circoncision. Nazomona eza travers muneno nzamba osala nzala na biso. Et que nous avons encore besoin de biso, tous en la bonne santé pour l'encadrement à Banawana, ou d'ailleurs sa responsabilité église, mais malheureusement beaucoup d'églises n'ont pas cannabiso, qui pas orphelin, qui pas les enfants disent sorciété, les enfants disent de la rite, et catégorie wana bazali rejeté, bazali abandonné, c'est comme si salut, ezali exclusivité, salut, ezali apanage un groupe d'individus. Or, yeso mokabina ilobanaye alobiete, si n'était pas où l'on souvenir et admet pour dire ainsi en français, laissez venir à moi les petits enfants, dans bien dans le ville latin, professeur, qui professeur. Si n'était pas où l'on souvenir et admet, pour nous laisser venir à là. Si n'était pas où l'on botikabana mikeba et pananga pambate, bokondi boalikolo ezali pona bango. Mais aujourd'hui, évangile est commis sélectif, attention nabiso, c'est plus vers bateau oyo. Et pourtant ces enfants là ils ont besoin de salut. Nakutana mwana moko église bengana baza ndoki otali pe mwana boye o vivre na yo moni misala ki bondoki kati na ye motali oki compagnie bi Jésus a mis de compassion bozuye ba internet bolandeli lelo mwana sepani o na pesa kanzambe merci na papa Alvin Pario bande ko belé ba biso na poto tikete nzamba pambola yo nzamba pambola tous ceux qui soutiennent ces ministères partage ton pain avec celui qui a faim. Je reviens maintenant à ta question comme les observe que non ce que yebisenga na debi nga na zonga te mais par respect na yo je donne quand même mon point de vue. Musique gospel et pamboli batu ezalaki musique kaka matanga soki mutakufi baza ko beta yango mais nzambe na kibonzambe na saliete musique wana lelo partout à travers le monde okuta yango ezopesa esengo ezana ko pambola ezana ko édifier ezana ko réconforter ezana ko soulager et batu ebele bakabi bomo ina bango na nzela lo yembo wana des gens qui avaient des problèmes, des gens qui étaient accablés, tourmentés par les esprits méchants. Toyoka ba témoignage noka nzema mtu kingandi nandaki papa mente nandaki mama buloba nandaki ndeko kabachi nandaki boyebe toka na yoki nzembo wana epesenga solution ezaba mususu ba bota même kapo yemba kinzembo ya mutu songolo pakala aleli na yango nzambe asali. Mais depuis un certain moment malembe toko musique wana ebandi ko bungisa sens na yango musique wana depuis bandi ko koma malema comme lokola business et comme de lucre ebandi sans onction sanini ebandi ko sila onction ya musique chrétienne so landi témoignage olandi banzembo muso eza ko bima et puis pour ça wana ba muso ba komi ko te quand même grâce na bango. Il y a un pasteur na Bandal qui avait appelé, c'est vrai, nous ne pouvons pas généraliser. Il y a des gens qui nous bénissent, il y a des gens qui nous font du bien, bazali. Mais ce qu'on talipé, le lomona ke malembe, onction wana, ozaki ko accompagner cette musique là. Et bani kosi là, il y a plusieurs paramètres nabi commis pour monsieur commis business et commis licre et comme copain et sengela vivre na yango pour ba mususu depuis que succès yé élévation yé amoneta komi lo amoneta ya se akoki ya sa komi ba musu ba sous téléphone te otali tambo dans tout ça ma Kinshasa même na poto tozo ka ba témoignage surtout le koso ya mbongo. Nous disons pas et ce que bengi de quoi yembaka et sengelo pambola ye il a un groupe, il y a des musiciens qui l'accompagnent et sengi ko soutenir ye mais ba mususu pour na bango vraiment que 1000 ou bien 0 tu vois. Et puis ces musiciens qui les entourent, ces musiciens qui les accompagnent, l'orchestre belé au monete bazali na ko se retrouver pe bazali na ko se retrouver te. Un autre élément aussi dans na ko sungame bandeko nazo ba été
lobby ya musique o lobaka nzambe comme nzambe na bolingo aolinga te musane okufa akosisite génération sika. Mais il y a un danger, je te pose la question, bien que c'est toi qui me reçois. Lelo la plupart ya ba conducteur na biso nyonso tuana jou bango ba kozala te. Mais boke soane okufa non mon exception te. Pourquoi? Au moins on a mis ça 15 albums. Au moins a été banzembo nyonso s'il y a 12 na 4 albums. Nana zomeni, c'est toujours lui. Et les artistes là quand on a amen yesu mokonzi amen mais banzembo nyonso zaye. Mais Rosalama là moi été bam est-ce que na bokes na bango. Il n'y a pas de jeunes on zamba benga. Ba jeunes ba zape na likabo. Yo pour vendre bi mbaloyo album eza ya Ser Malata. Il même quand Nzembo na to moi le papa le moloto personnel. Il est un exemple dans la papa moloto avec ko dénicher avec ko découvrir ba potentialité ba talent on nzamba te kata ba jeune on va ko pesa. Aujourd'hui il est parti, il nous a précédé dans la gloire. Mon monde était atiki ba le moloto et belé. Donc je crois qu'aujourd'hui et sengé na artiste na biso et c'est un artiste na biso et ba mitala lisusu et si kon nzamba zo ki bango et si kon nzamba lokota ki bango na esika o basani bakomi et la plupart ba bazo ba modèle ko ba bisa mokilo wana pona bango ba bazo ba modèle na bango. Alors c'est comme ça comment lelo musique chrétienne saveur nango esanini et bandi kosila. Merci papa Mathieu. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Donc comme na suka ya émission na biso nyonso sengeka te que tout ça là lilo bani noko loba concernant partage ton pain, comme une fin d'année, au lobby papa. Avant on partage ton pain, on va aller au service au passé. Tout ce qu'on va mousser la biso. Zambe c'est va benga biso na monde média. Donc Mali, tout ça le truc au ça na monde média. Donc continuer peu au ça là. Mais depuis un certain temps, Zamba qui biso à cœur pour un ministère d'évangélisation auprès des enfants en situation difficile. Et quand nous disons enfants en situation difficile, tous un orphelin, tous un enfant dit sorcier, enfant dit de la rue, enfant de rue, enfant de la rue, catégorie ne se tourne à banawana. Bisonde oyo, le tomo nzamba pesa biso ezali yango. Dans un essai makasa ko mona ndé na bana début émission était nzamba bi ko régénérer, nzamba bi ko transformer. Nous avons eu des enfants tata te mama te, aibi ata kombo te, aibi loroté, mais to pesa kombo, to pesa date de naissance. Des malais, mais surtout bana bazui et sengo. Moi qui frustré, moi qui stressé, traumatisé, moi na baraté. Mais dans une année, bana bazui et sengo, bana ba yeminene, les gens qui viennent chez nous, bandi même te que orphelins. On a tout nara, so bien orphelins, yoganisini. Faut moi zaka nzala, moi zaka salité, moi zaka bilamba solo te. Nous pensons que biso toza baboto nzamba PCB apesi bana na apesi biso bango, ils sont devenus nos enfants de la même manière que to traiter bana biso banda to sani to traiter pe bana wana bongo. Merci na yo Alvin pour ce qu'il est là. Ba te belé ba biso na poto, ils a poto le kan émission Voix Céleste, nzamba mona to ko ba ministère. Souci na biso ezali te to zala te. Musa esalini ekende liboso bana lo baza l'école. Baza na santé de santé, baza na batelier na bango, baza na o nyonso esengeli pour que avenir na bango ezala meilleur. To bondela mingi pona bana wana. To sunga bango, to linga bango, to kabela bango biloko ya bien. Dernièrement na mona ndeko mayo kabela bana, o ya pe de lambo basi balata, eza ya bien pezali. Eza na pe ya bien ketu mo peut-être moi na lata que eza nango bien. O ya po kabela bango, mais to ya na meduela te. Mais Dieu là na kimongo etobuka. Ne na mona ndeko mo ya kana pinza boye na sac. Mais na nyitango to fungoli yango na katelo wa ozwa izala raté mais bana be papa. Pourquoi ils ont un couple? Pourquoi ils ont fait ça? On y ba yele biso boy. Donc obligé à kozikisa yango wana ezaba. Et pourtant bana bondela ki pona bango, bana basera ki bolamu na nzambe pona bango, bana basera ki loboko na nzambe pona bango. Yeba ete orphelin basungaka bango eza biso mutolobi te makomi ezosenga ke bana wana biso to prendre bango en charge baboti bazate baboti ezali yo ezali nga ezali biso atolinga ndeko maxi te mais bana wana bazali ba po junga pe na kufa na ngai na okende na ngai
mais bana basani bakotika tolinga bango fin de l'année yangoyo bazana ba exigence ezali ebele classe yango gratuité sotali ke bani kosani malé bani kopesa au revoir dès que ezaki initiative ki toko biso to tolingaki kofuta loyer Minerva pour la classe ko bien la bango dans un milieu lokola monga fula o mai ezali passer au courant ezali passe basomba mai na bete bana nzambe ebele bozola na biso bosubola ndanga pe na ba média ba libéré belé yeba été partage ton pain avec celui qui a faim. Ces enfants ont faim, ces enfants ont besoin de votre appui, ces enfants ont besoin de votre accompagnement. Dieu vous bénira. Priez pour nous. Nous avons besoin de l'opango. Que Nzambe apesa bana na l'opango. Bisoté, mais apesa bango. Dans un condiment parmi vous, il y a des gens que Dieu a bénis, il y a des gens que Dieu a donné suffisamment de moyens. Partage ton pain avec celui qui a faim, qui sait peut-être que les moyens Nzambe apesa ils apprennent à sunga bana oyo. Na mona batu ebele avec ba tebele bazo ba déception pour ba sala mingi so mi tungi sami numéro ya ngwana nous pouvons pas vous recevoir na kati orphelinat yo morotala au mona musato zo sala et mena ebe tebele bo sala biso confiance ebele bana poto tambo yaka bo visita ka biso ebele bo pambola nzambe nzamba pambola bino nzamba sala bino bolam. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomemanga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Mbakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema.
Papi Charles Mombaya si akenda kala potango potango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo tala tango ebemi papa de baba si akenda kala tango tango eza koleka ale moloto si akenda kala potango potango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka ndengela bomoi na yo epana yawe tango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nalela mpona tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe